brassage mixage résultat ya nalinga kinaloba mabe medimisa nakoloba menaloba kaka ya bololeo te naloba menalobi bolole bon Kabila brassage mixage toza wapi na brassage mixage aner mobimba Rwanda deuxième Rwanda armée Rwanda eba police Rwanda biso zone on a biso de Rwanda. On nous a infiltré, nous sommes incapables ya kobunda ya kosala makambo likolo ya mwana mbali wana ya tous mwana mbali wana. Nous sommes humains. Soki mwana zobela babeti etonga mwana kokanga kolela ko akokanisa bazoboma ye mais eza bongo te ti qui se kosala mwana koyoka bien nde eloko ezosala awa na mboka na biso likambo net monde mobimba eyebi solution ekozala patience na yo mais vigilance na yo. Tous les pays voisins, les pays belés, ils soutenir, ils soutenir, même quand même, l'Africain belé, qui vit sur la mais il y a quelque chose d'autre à la terre. Tu sais qu'il dit, abandonner qu'on voyager, il y a abonné à Tindika TV, je vous salue. On monsieur à Sika, pour ça peuple, toujours pour ça peuple par rapport à Mboka Nabiso, n'engue c'est qu'on fait n'engue guerre, est, n'engue Mboka za qu'on souffrir dans la commune différence sur le pakala, on monsieur pour ça il y a peuple. Pour ça peuple là tout ça il y a on a fait il y a commune Nabiso il y a Makala, pour ça le micro baladeur Nabiso, toujours moko ya ba les 15 là va faire ça avina bango par rapport il y a bitumane les qu'on s'est passé na est to me kolobelango tout ça ça va idée pour tout comme il faut ça même kimia la kati ya mboka to pisa idée pas ba faire de sinabiso ba konzi ba ko kamboka par rapport il y a bitumba est parce que toujours au coup le lendemain au jour ça fait très mal il y a une population qui s'est exprimée dans micro na biso il y a posé à peuple suivi on se trouve après tout le cas ba imboka koto voilà. Ça, promoteur de la police Ariel. Papa prometteur, oui, monsieur le monsieur, peuple à l'Oba, tout ça dans le métal est, tout ça va venir à biso par rapport à mon aimé, beaucoup de monsieur est du pays, guerre, bunda, tant on dit pourquoi, au bande de ça, au fois, maman, bana, population, il y a des ça n'a pas été à pour te battre dans la bitumana est, moi ma quasi de repos, ma de la Conzamboka, Malabanga, mon la caméra s'il vous plaît. Donc, il y a les bossés, ça non, peuple alien à nous bien. Vous comprenez? Mbo besoin d'un chaos. Mais là, c'est pas oui, tout bon, c'est non via ma peuple. So via peuple que ça a bien ma caméra, est-ce qu'on a un problème? Yang ande na via ma peuple nan. Tant que toujours là, toujours en cela la malonga, gira est sur les aussi et aussi. Yo pona yo so ba bongisi salaire STND qui me bon pona ba soda na biso mapinga ineni yo mais bishango so ki mapinga na biso ba zo pe salaire malongo makamio se mais Olanda ki tele lenge ni ba pesa ki ba église et pesa ki ba offrande pour soutenir ba lobby ba offrande wana et possible ba te eza ba mbongo mike il faut vraiment acha mais quand même idée wana eza quand même là au ministre ça je sais qui non azwaki idée eza bien mais ba contrôler ça il fallait na makamio wana. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Comment on papa? Oui, monsieur Nabiso, pour ça il y a peuple. Pour ça il y a peuple. Peuple c'est que toujours ba avina bango par rapport à mboka biso. Vous savez que la poste peuple c'est que le peuple et ça avina bango par rapport à bitumba o umeni batongo molaika na est. Peuple et ça avina bango par rapport à bakomba faire des par rapport même à mettre en place un mécanisme ni ba ko sala fait que ba longa bitumba na est parce que ningi bande ko kufa eza ko sala biso place moi makanisi to sangisa to te ba longa na bitumba na est ma lo balanga mbo wayo. Papa maman na kanisa Zolanda na Hollanda. Top Congo. Hollande rediffusion nango na butu. Oui papa le bas pour caméra. Mais problème na ngezabo. Nous avons un problème. Donc comme il a 64 ans d'ici là en juin, donc il a 65 ans il y a indépendance en Mboka. Maintenant nous te vendons libre té pour pas bon Mboka na biso. Joie banda 60 toujours indépendance. Si Mobutu asali ba mafia na union son dengue coup d'état union sa bimindere ba organiser
Tibani, Nanto Pémite, le plus de 30 ans, Nanto Salé le côté, ne croyez pas ça, la biloko aux hommes, nazo sala, Babandiko Boumissa. Et ça, complicité internationale. Nazo Bandé, complicité internationale. C'est qu'on a une accès au lait. Les situations, les hommes au bout. L'église, moi, est bimi, l'église catholique, est bimi. Tant que Babando, Katabatuma, Boko, Matoi, tout ça, on a richesse, c'était l'église catholique. Il faut être clair. Les gens qui ont combattu l'histoire, les Andéniwana. Les Lobazo, Zamokan, Bango, de leur initiative propre. Bakende Kokuta Nananga. Plus de 3000 morts dans 3 jours. Nazo bandé la maman. 3000 morts dans 3 jours. Ça là dans 30 ans, 3 jours par mois. Pour ça là combien? Combien de morts? Plusieurs morts. Des millions de morts. Ce n'est pas sérieux. Nana tini bango. Parce que les autres sont les salis. Un a assez. Parce que c'est que la quête, une unité, c'était vrai baqueté. Bakoma wana, bapesi Rwanda, bosangana, basangisa, ba médiation mibale. Basangisi, kagama zobo malelo susu. Et vous quittez ici dans Mboka na biso. Ok kosolo et puis bafongoli minu, soko tali bango na télévision, minu libanda na nanga. Na masolo ye nani wana nani sola lobaka ke il y aurait un courage. Courage en quoi? Mboka ezandenge bango babando mona ngote. Il y a un changement. Le changement c'est quoi? C'est parce que la population a compris que la population yo a étudié ma kamionso. Ayoki ke ezamo bulu bakoya lisusu bakota ndenge muze akota kate. Babebi saka la société nyonso bebi awa. Bato babando sala misala lelo misala ezate. Pona nini? Bango tous partout. Frontières tous. Pas vu qu'ils allaient micro baladeur trop ça peut baimbo comme sous. Moi mon de souka na yo pour Lilo ba ezate, souka ezate, souka pesinga 2 jours. Okolala na ba message à 2 jours. Nous ne voulons pas négocier avec les Rwandais. Nous ne voulons pas négocier avec les M23. 3000 morts, maman. Qu'on viole à 3 mois. Qu'on viole à 5 ans. Qu'on viole maman à 70 ans. Vous trouvez ça normal? Et puis on tue. On remplace Batou na banda kuna bango na bateau et baouti et les bandes. Vous allez accepter ça? Oui, toujours quand nous sommes le banque, les étrangers, les Rwandais, puis les Katimboka, les Soké Belé, les Soké Côté, les Côté Babibois, les Belé, les Kobatama, tout ça, on appelle un gamme sous population, sur les Rwandais, à mort, est-ce que c'est solo que vraiment bandé qu'on a vu sur les étrangers, les Katimboka pour nous la population, les Rwandais à Mabé? Jusque-là, la question ça va vomir Rwandais, bakangi bapesi na leta. Mais nazo yebisa yo maman. Et wana eza biloko moko peut-être ba bozo landa ba image ya mabe. Mais nazo yebisa yo ya solo. Les Rwandais à côté kala ko yebi susu na Kinshasa wa kota te. Nous devons mettre fin à cette histoire là. To yebi muto azo sala biloko. C'est nos frères. Oh bazui baza mécontent. Oh bazo ya ko zo mbongo bikemike par-ci par-là. Bon, lelo talananga lelo. Il est même sa famille azo reconnaître yete biso famille na biso zo kamanduki. C'est pas possible. Comment on veut Batuni Frank Diongo. Frank Diongo yebisa biso boyoka ne ba Rwandais à tout boulot. Vous trouvez ça normal? Ça ce sont des bandits. Balingi ba vina bango. Maman nazo yebisa yo. Okosomba lopango même il y a 1 million 1 milliard. Tango kokota na mabele okende nango te. Batouana, il faut bien réfléchir que tout reste na kaleson na yo kotikala. Bobo mabatou pamba te. Nous allons répliquer. Comment on réplique na biso na Kinshasa. Mais comment que vidéo mo belika ki ba moko ya ba konzi o baza FARDC na mboka ba ndiko basani na est. Tout le monde qui moko ba soda azo ki simi amelaki soit disant za ko solana ba tumsu ba pesa information. Tant on aura ki nouvelle on mona ki ba vidéo na bilingi et c'est là que on est ni. Brassage mixage. Brassage mixage. Résultat il y a nalinga kinaloba mabe medinisa. Nakoloba menaloba kaka. Ya bololeo tem. Nangana loba menalobi bolole. Bon, Kabila.
brassage mixage toza wapi na brassage mixage aner mobimba nani Rwanda deuxième Rwanda armée Rwanda eba police Rwanda biso zolo na biso tokotia wapi on nous a infiltré nous sommes incapables ya kobunda ya kosala makambo likolo ya mwana mbali wana ya tous ya mwana mbali wana nous sommes women. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, tout le monde qui population c'est là qui marche, mais après avoir ça, marche à 3 jours, 4 jours, va plier. Mais solution finale, tu dois quitter. Solution ni après marche. Est-ce que solution mon qui na est ou bien et bah qui sont sur chômage, on est bah besoin bah qui va plier qui ils ont ça qui sont beaucoup cassima. Alors bah ngambo ayo. Maman. Soki mwana zobela. Babeti etonga. Mwana kokanga kolela ko. Akokanisa bazoboma ye. Mais eza bongo te. Si qui se kosala mwana koyoka bien nde eloko ezosala awa na mboka na biso likambu net monde mobimba eyebi solution ekozala patience na yo mais vigilance na yo mo mais toza biso moko tobunda biso moko ba pays voisins ba pays belé ezo soutenir biso te même elbana mboka même ba africain belé batiki biso na mituma ngo biso moko mais nakasi ozotala te Tshisekedi abandi ko voyager boka nyonso ya monde bato bafingi ye azokende kosala vie azokende bala azokende kosala ambiance azokende mela lotoko kuna na bapoto lelo efuti na nini monde mobimba bakondane Rwanda ndoki soka yekoloka yo moyibi soki babeleli bakangi moyibi balabala nyonso ba akoya lisusu te dossier ici non comment merci papa aux hommes taille des pèses nga naza congolais de père et de mère si des pèses zanini eza par organisation kaka politique mais mabele eza ya de pèses te eza mama ya de pèses te mabele eza tout congolais tokotika Congo te lelo toza na balabala awa eza de pèses eza mama ya de pèses eza tata ya de pèses botika makambo ya de pèses. Émission où ils allaient pour la population, ils allaient vraiment libre, baloba, bapesa ba idée na bango, bapesa ba vie na bango. À part c'est là que l'on a genre d'émission pour ça peut les actions na format nango ya micro baladeur. Tout ça qui n'a pas Willy, moko ba kandisango, les moko ba les kinzela, mais ko pesa vie na par rapport à bitumba. Et c'est vraiment alors na marmo d'aller vraiment très capital. To ko na bino boyo kango, bo s'abonner, bo commenter, bo partager yango parce que vous en a pour ça to longa bitumba ça que c'est passé na kasa est et ça ko ça la passe parce que ba tout moko ba faire des signes, les appels à infiltrer na carte de moi dernièrement les muta mais là qui signe parce que quand il y a des signes à mabe to ngakyo ba ko longola ba infiltrer batika mboka na biso pa o ba na ba congolais ba meka ko bunda bitumba yango po ba réussir et depuis premier ministre de la justice azwaki ba église ba pesa mo ba offrande ba côté mbongo to monaki ezami misaki mo somo pour na soutenir ba faire des signes to ba fort ba idée wana et va toujours se multiplier pour te soutenir ba faire des signes so ba tiki bana ba tiki ba famille et ça la famille bien surtout soutenir ba voilà donc comme na suka émission so mo palo pour c'est à peu près voilà to côté mbala simana ni mo mususu mbote na papa rife isote je salue notre boss de boss hein Malabi le grand frère vraiment qui sont beaucoup de Londres papi Kelly je vous salue le plus beau papaya Malina le champion depuis Londres je vous salue sans oublier à papi Akinga le grand Julien je vous salue sans oublier à Charles Mbongo contre Mbongo à cette chance de moko ya si ezali à la kati ya ngeli pour contacter papa Charles Mbongo contre Mbongo et sans oublier je salue il y a la caméra mon caméraman de luxe appelez moi je vous salue je salue nos fans nos abonnés commentez partagez à la prochaine que Dieu vous bénisse ciao bye